Chukala. Nzala. Nzala. Nzala il fallait la botte. Chuké. Chuké. Le moto. Ça on a quitté. Chuké nini? Moi je suis en bébé. On peut se rendre là. Bon mais là t'as quitté. Vite, ngala tamboli azimbo mote. Naza ana 3000 francs. Siko to somba biloko to somba kisi. Kisi va sombeli atani. Un somba ka papa Vérine à 200 francs. Comme ça. Quatre à 100 francs. Ba kata raté papa Vérine 200. 2800 sali ndengo ko salo sa moi site. Somba ta mama tembela 500 Thompson moko na mama futa na masango na. Koto ba kata ya 100 francs. Ah! Oyoki makambo ya kisi makambo kolia le nzoto ye makasi okomi basomba su papa Vérine te basomba kisi. Kalma nzala. Sona ndem so mo sila. Tokende. Na okenga mo. Ya ngana osala na. Mo balo kendo tika na wendi yo ba osikadi. Atikala. Sikala. Beleka. Obi qui le soit Karine pas là. A pour filer les apports qui têtu naïe. Karine, elle a été toujours têtue. Gametre. Après ça qui se condition va sacrifice la biso. Mais il y a ce que ça mérite tout ma casa pesa renom dit. Pour ce que Attends, il est bien au bien. Fallait pas ça la bongo. On va passer pourquoi chaud et sa tête au sang. On t'a rendu tout ça là qui? Pourquoi qui vraiment? Et puis il va pas nous reprocher mais ré. Hein? On est salé vraiment. Ça. On est salé vraiment ça m'a ramandé moi. Tout ta gamme est là. Toko taka. Et on est salé vraiment. On est grand maintenant on va on est sous ça on sous on te mané matin. Tu vas ça la liste de Courage, Beleka, courage. Courage, Beleka. Ah, bah, elle a raté. Les benna nani Tu sais quoi t'es là? Maman n'a pas voté ma sia. Combattre. On y va. Non, bon, nous quatre. Bisous. Bino fona ndino pema. Vani le quoi honorable. Et bisous licencié. Non, bon, nous quatre. Ça bisous ya. N'y a pas ça dans ma bureau. Ah. Nini Cosette mutu lesanga pasi. Moi on obi na CP na moteur. Nini papa. Ba ça na bureau ndeni. Non, non, possible no bolati kitoko boye penza. Merci pour la merci. Moi bien l'impression de vendre la messe le honorable Alpha Boko était mort dans la vie à Tchama Koko. La messe. Les nouveaux riches, on est nouveau riche. Nazana. Ma chérie, Ritino bonga mikate. Mutu esanga pasi. Baloka yo. Nino? Ebi kezala te, te kamana ngezala te. Oh, Rit. Tozo kende anniversaire moninga, sa monto kende. Nini? Nini na nini Rit. Eza anniversaire moninga. Sobi elambe eza te. Wa camarade na ngai Mavi. On appelle na talent. Chukile tike bilambe pa nani. Ko la tina nga bilamba yango na ba soutien. So lata. Lati. Mavi boni buzoba bwetuke nini lavage yango na tike bilamba kuma. Maman, lavage eza na te. Oh ndeza we ba pasa te.
la tango za na soutien wana nani maveti bimsi la ita na obi na Olanda bino Olanda mutu te to kenza moriti po no na Olanda bino kasi ko bona ebi place yango te ya mave boni boeko Olanda ni zobila na ki zobila na Olanda bino ko mo apati te na zoya ma copine bon anniversaire na bossa na ki yaya chance na bien mutu ya kambala moko ya kanga tata mwasi okanga tata mwasi ndoki vino eza yo moko pour l'information hein l'enda son express à moi-même je veux payer hein non régler en prend mes athées pas licencié niveau riche ok madame na c'était la nouveau propre azolanda bino bafia namoni mama baboya oslela aolanda bino vraiment kitoko boye ozomwa bafille yango donc sobaleki oza bilobele tuki poni okisanga soni chaque jour chaque epolo bana bango mpe aolanda bango na nini tano nde bango baza ta ndenga nazali talanga na obanda likolo ntina se jour nyonso oyebisanga ke olati kitoko to obimi kitoko so oyebisanga bango eloko ozosepela bango na mibali na bango motu basala mpo baza nde baza wana ti yo osalelanga yango journi tuki okisanga soni chaque jour baotsolanga baninga nanga basi lokwa nga me baotsolanga chaque jour na osupporte elobelako elo te après 3 ans tobonga na vie omoni yo obonga na 10e république azalaki teti Karim Pala yango maître Kabare atindinga ange de la mort pour napesa bino message cérémonie eza te ndenge nazoyebisa bino boye ebembe na ye bazotumba yango Oui, maman. Ah. Maman. Donc, moi, écoute, on va expliquer les athées. La réalité, on vivra. Donc, autant nous avons à Congo. On souffrir ma casse. Donc, parce que nous avons Vanda. Non, même pas. Place na ovanda wana komela ye pas camarade nanga. Et donc na au moment na ba film au début c'était bien mais na minute na vivre la réalité sous. Té mais musala na sala nini. Jusque là elle au moins malongé zate mama bikane zo chipoter na nous donc moi na ça les athées on a zo kokaté du coup ce nazo vivre non on a sima ya meta mais il pas un mutu me donner chaque jour et simbaté bon so azangi donc ce ya zangi donc du coup biso yo soto zangi mais là Naza a besoin d'attendre quelque chose et ça, on a bien. Hein? Ouais, moi quelque chose et ça, on a vraiment bien sounanga depuis Naya, awana dépendara na mutu. Tout ça, ils ont simba. Donc, ils ont simbaté. Ils ont simbaté dans le même inquiété. Ben oui. Meta ça, Meta. Il y a aussi maman. Ah d'accord. Ma soki bochango na kombo ya Meta. Meta pinga. Meta.
Tu as comment mettre comme ça et on récupère les gens et ça. D'accord. C'est la joie et maman. Allô maman. Bonjour. T'es tout ça, je me souviens. Maman, ça va par la grâce de Dieu. Toujours vivre car Nzambe moi yebi ndi nyazo mina bisoka. Non, toujours un bon bureau poignet. Mets un pinga ka. Esther, pour elle mon plus va compliqué va Esther non au chepe prendre Esther. D'accord. Tobenga maman tobenga na pokwa. Tobenga. Ndu bintenda. Ah, tu rappelles on a pourquoi maman. Vous avez bien pensé bien son beau terrasse. Franchement, papa, ça ne se fait pas. C'est quoi? Ça ne se fait pas. Il y a sûr bien d'utiliser tout ça. Ah, la pauvre, moi, ça va toujours bunda na vie kuna. Pour nous, que ça va être comme ça dans tout. Nous tu as eu mon père. Tu fais des postes na maman beaucoup pour atteindre un bon pays ah. Et ça point. Et ça point ni tu fais tout ça na poto. Ba réalité mboko eza bongo batakishasa ba comprendre na ba makambeleka na poto ti. Ya kishasa ya poto ya poto. Pour il faut bien maman poster na mboko. Maman ba que yo souffrir ah. Jusqu'au nous tcheni na. Écoute Meta, franchement, quand c'est les 10, bah réalité nous on sort non vivre ah. Est-ce qu'il y a ça pour soyer bango? Est-ce qu'il y a ça pour soyer bango vraiment? Moi s'il te plaît. Non, franchement, c'est pas na qu'on dépendre toujours na yo. Ils ont quand même besoin. Sonia ni ngane na mwasi na yo. Ko Sonia zeni. O ko sana so Sonia zeni. Du chenga ba mbongo no onga na lia fona comme on a papier pour to comparer on a o inga na zo dépenses on a zo selo soki kokani. Non, même pas comme maman kutu musika wana nde ngo même. Et comment c'est qu'on ni on s'inquiéter na nini du chenga moi sona za so za pour mo yebisinga. Pourquoi tu peux appeler la pauvre moi ça va ta famille o ko mati attention que maman nous a pas problème ya santé. O bien pour ebisi aussi ngi mboko du attends. Tozo sola. Ah mais non franchement c'est pas normal. Hein? Non mais franchement là tu cries tout aux autres sola. Papa je ne crie pas, je parle. Non crier je parle. Tu sais qu'il y a dans le bamakasi. Non c'est pas que tu sais il y a une chose que tu dois comprendre c'est que la sina lembi qu'on dépendre na yo et puis qu'on vivre un scénario nous sommes vivre. Franchement j'en ai marre de vivre un scénario on a vivre. Mon salaire je préfère bando ça. Mais j'ai quand même une famille là-bas. Oh là là. Si on a mis na Duce ngale so ke na membi to ngale so ke Duce so mais famille on appelle le minga te meta. Famille on appelle le minga te ko grande sœur na yo asakana nga et mon ami oh to souffrir né na ba ki. Donc tu comprends que to ke pe opito zo ngapi. Et lo mo pe ba lo ba ya écouter ça te ba ko za mo pe la raison. Et ça pas ba mo Duce. Yusko lingi on lui s'est posé na kati ndaka ba. Et là, on a le taper bolo. Donc, non, peut donc, si je comprends bien, Oza. Ça rappelle la part des choses aux intellectuels. Mais c'est pas la chose, j'en ai marre de supporter ces scénarios, j'en ai marre de vivre sous ta dépendance. Donc, il y a la part de choses. Là, c'est toi qui cries maintenant. Là, c'est toi qui cries. C'est ça. Solo ni ngoyo kangila. Ilo ngoyo osiki. Mais tout ça kana katanda kuna bango. Yena babusha wala pour dame. Mususu pe yo conseil. Naza ku yena ku au, bazo ku beritela ndoko ba conseil biloko boma. Mais aussi le tout ça dans ma tête, mais réputation qui double la yekubisho biloko boma. Elle mo maman le chazo ku bazala raison. Yo tunzeta ko kauka. Sika te ba ba nzeta mudeso. Omo ni no peso su bomo na ngati ko comme ton peso. Nga soko yeba ngate nga na zamu tia malema vers bino nga famille tete lokanga na âge 5 ans na ça déjà yakoloka na botate musala te elongo te merci nous allons à l'auto alors oui nous allons à l'auto merci ti wana bominga ti kusala bon ta conseil ça alors oui c'est un pardon on a yo et j'ai le quoi kota badulu sikanga lobi ko sola mabe te sola mabe nga na mutu na yo ana mutu na yo e motinga na libe o ponga na mutu na yo so ngana to panga na biso mbale yo uzate so batbo ngana to panga na biso mbale wala ko maduche to panga na rande biso mbale azana poto to panga na biso mbale ezate so ngana oloba na yo yo fo binsanga na miso ba so bona ndo peso su sali yo so
esenga soni donc kabila satiri bulembu tana lobi yango ko iselinga pinga mo biso mo tie pesa ya sur bimi ya o tie oloba lisusu eza combien et à 2000 francs non baxela vana bima 1000 oloba lisusu na bimi na ndenga si na kebe po gigi boko la fani wala gigi boko le ko branchinga na ye olobi branchinga na ye wala yana yote bobanga batie bonga la donc ndewo yenga yenga wala peut-être babiso boye pesa babino bakibiso boye fois 3 fois 3 mwana usika none noko branchinga na moni nga na joie soki nga fois 3 c'est que la mbongo masumu zwambo na yo noko zwambo na yo ouais j'arrive. Oh Mon frangin. quel moto. Comment? Bien. Ah, Chérika. Mais bien habillé, hein? Ah, merci. C'est cher. On a limité les lots. Ah, ça fait longtemps. Ah. Yo, comment? Oh, pas de neuf. Bon, kaka, j'étais au bureau. Donc, yo, bon, on a évité le téléphone, on a dit obenga ndeli téléphone oyo bouton nango eplanté ezosala te. mais tuke yo nga nazocomprendre ote sikoyo ozosala nini? Mon cher elo te nazala nda. mais tuke moi j'ai du mal à te comprendre. tuke yo mwana mobali do soko ye mokolo boye oza na maboko na makolo ozopréféré ovandaka na ndako boye. Mon cher eza souwe na nga te soki nayebi soki bima nakenda na baentreprise ebele kokotisa badossier mpo ozwa embauchement bobe embauche oyo eza dur eza pasi fo ozala na baconnaissance. oza moninga na ngai tobandi no lelo to tobandi no kala mais na comprendre eloko te tuke à maintes reprises nga nayebisako yaka na ndako yaka na bureau na miniti oyo naza lelo moto na kosa ya monene epa na yo natsa na mosala nasana na makoki wana te mais tu qu'est-ce que nga na ko manquer même quelque chose pour na kopesa yo quand tu me dis que ozokoma ntina ville otiki badossier moye olandelesa ti mpo na mbongo te mais qu'est-ce qui t'a empêché ntango one koya ville wana osala ngai même signe que non naza na kati ya ville tuke nga na kopimela mbongo. Mon cher, comprendre quand même, comprendre Chérika. Il n'y a rien à comprendre. Écoute, tu es mon ami, ça là est fort. Il y a un bureau, tu as un bandé ni tu as un salaire. Tu as un petit peu de choqué. Mon cher, na boité. Quand tu m'as ça là pour un problème, tout à l'heure autour de le côté. J'ai des amis et puis nazana bami oyo baza compétent, ba compétent na musala. Net Alpha Bokole nazo ba boyer akoma producteur, azar na Kinshasa. Na ko luka pe Alpha Bokole tu kutana na ye, na kutana Gigi Bokole. Bobo Bokole auto koya azongi. J'ai des amis côté musala, t'inquiète mon cher. Mais naroya. Tuké, Chérika. Au fait, ngai dana sina salitage nanga. Nga posa na ngai eza ozala bien. OK. Na lingi ndongo va na mère boy, yo pe o edara mère. Bon, na edara ici. Bon, je n'en disconviens pas, wana mam na yo, mais nga na zo ba ndenge nga na yebeli yo. Bon. Na les gars pour na mona comme ça fait longtemps. Naza pena na mamobela osola na yo. Mais bon, comme Nazara qui de passage, yango wana na mona ke na le kana mona na ba état de santé na yo. Comme ça tango wana bureau. OK, bon. Là on comprend mon cœur. Na expérience ya beti ko ba ko vivre politique. OK. Hein, tu qui? Il y a pas souci dans la Merci. On se voit. On se voit, tu m'attends le courant de la semaine et je te dirai le jour au passé. OK, hein? Merci. OK. Au revoir. Merci. C'est pas mal.
On attend de ce Yo, ça soba. Moninga yi azopesa idée ya bien. Soni, olande tatana na bafera buzo bazo ezanga na ngwa tatina. Kaka kosala boyo ndire mutozana eloko zana eloko te. Maman. Tatano chance akufaka na kanza soka zalaki na sema so ya tikali ko lone pana yo. Elinga ke za passe na maman. Il y a un problème. Mais quittez ça ka. Mais quittez ça ka so mtawe diso eloko yo qui prêter na oreille. Mais là vous rêvez maman. Nganda Serika, mundo senga ba réponse na classe. Le longa na malanda mu. La kana mbongo ya. Apesa na mo, yo moni mbongo. Ngalo kezo so la makama bazo le côté zo moins petit rien. Moni maman. Azobi na ke lobi na ke ndiko za mbongo yango na so boya. Yo so banga mama mbongo siko. Moni moi no yo. Tu es citoyen là pour la France maman. Ça poli déjà za mukolo. Na lo la fina ngai. Yo kanga. So apeso te etalinga pete. Nga problème na ngezali ozwa na vie na yo. Soki yo zwi ndenge yazo peso ida lobi ko satisanga. Nga na ko ke na église baninga balati ba bazin. Talanga ndenge na lataka. Talanga na si. Tala ba vernis na zana ngona makolo. Oh, eza vie oyo monto ozokende yo mwana mobali ndongo ozana koza makasi ozosala nga na zwa. Mais yo ozotia munoko vanter koloba ebele lokola moto ozana ngo. So na silisi na koleka pa mwasa noko na yo jano binano epa ya mazena. Na lukata mapapa oke nango église ubi elamba. Yo tikala wana. Ah, atindi, hein? Duchi. Je n'ai pas fait ça ma canne. Pour nous, on a fait que batin d'accord, je sais pas. Maintenant, mon qui est quand on nimbi na bando là là. Na l'autre bien dit. C'est un cauchemar. Mon enveloppe, bah il y a enveloppe. Enveloppe en haut, na fungolo on a kati ni makila. Donc makila mo ko mo soupa na mo. Oui que notre makila panza no temi. Donc ton surtout ka boy ezaki pongi. Duchi. Vite. La vie Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tant que nous avons l'accès au bon Moïse Makila. Makila va te souper ganga quand même. Zano, tu veux déduire quoi par hein? Nazo yipso makambo ngamu. Nazo kamingonga batu monde zo réclamer yo, bon Dieu bat bazo réclamer yo. Nous comme ngomo izo ganga douche. Eh Zelano, wana tu veux me dire que maman to papa batinelinga mbongo wana eza ya misala mabe mbongo wana eza makila comme mama bien tantango mbongo na moni na ndoto nazo bano onga na moni na songe nazo bano onga na moni sope na vision s'il te plaît soki eza famille na yo ozana bazo pesa ngai enveloppe parce que okietcha on na kombo na ngadochi. Bon, peut-être nzambe muto atinda ko lobaki bacha ona kombo na ponza batalisa ngai keno mbongo eza misama beto eza makila ngana moni makila na fuola des années na vivre na ba parents na nga na kin des années na petit frère na Sherika na Orgazi des années mbongo mabeza late lelo na poto ne mbongo mabeya chenga pe elo mo te na lote serata na ebisa ka chaque fois bandoto na bino wana oyebi mukolo bosambuya kana 2 minutes na lota ngo na ebisa ka ote après nini ya weya écoute oyebi mukolo ya una lobiti oyebi mukolo ombila kanga ka ofoda na train na lote la kwa ngona soke duche na loti mbila kangi osomba tike lelo osomba te na ya ko siko nini ngolo banike nga mesa ofraude na lobi bongo te na ola kiso ke ba ndoto nyoso na lote la yo ndoto nini ndoto makila ngo ba parents na nga ba osa besoin makila na nga c'est ça que tu veux me dire ba o ona nyoso ba o ba ndoto na lote la ka pesa nga ba raison bo onde nyoso ko fond ami no te duche na fond ami so ni batindeli na mbongo to zena ko mbongo yango yé aveuglé par rapport à ni ya solo pe mutanga ndonga nga komona réclamer pe des solo bazo réclamer moni bakangi yo oza ya kokangama balati eloko mwa mwindu na miso ozomona te fongola miso moni mais yo no senga na afungolo miso moni na mona ondeni nakota na kata mutuna yo na mona qu'est-ce que tu penses na moment on a ke mbongo nzo eza sacrifice ba luka makila moto arrête sacrifice on ba boto ya ngai sacrifice on ba moni na osara ngai tema to ko zo mbongo di besoin de mon petit nani petit nango ebit petit on en tinda souvent riva basuka on en tinda là bengela rien besoin lo mon fona sombela on a tinda mbongo o soto ziango foto ke na église na sona mangembo
faut assembler la pona. Poigne. Pona nini, explique-moi pourquoi. Duce, non, par rapport à l'autre. Oui, tu sais, il y a une chose, hein. Il y a une chose au moins avant d'utiliser, il faut tomber de la pona un point c'est bon. Mais déjà, si ça va permettre un bon année yaboye, c'est parce que j'avais prié. Il y a un moment où parce qu'on a prié, il pétait, ben on va t'indater. Arrête, tu te fais un bon. Église. Pasteur mon Dieu mon bois va naître pasteur, avant naître source de provenance ya bon en côté, avant naître comme mon pas mon mamie qui ici dit mon la zone 10%. Tu sais, Bible et en moro. Et bien amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'or pour qu'il ne manque ni à manger ni à boire dans la maison de l'Éternel. C'est quoi la maison de l'or? C'est quoi la maison de l'Éternel? C'est là que identité n'a pas ok, surtout si tu ça on a lobby. Oh je m'en vais à 20 pour à 5-6 bateaux. Je peux mis 500 boulons, mais ça sera une balle. Je ne sais pas quand j'ai dit faux. Merci Orgazi. Naza mabondeli na fungola kati poko. Boni yo. Nabenga kioka à propos de défense nanga, lobi fona défendre. Ah, on se défendre déjà. Oui, maman. En tout cas, gloire au Seigneur, asungi yo penzako. Makasi. Ya onde eza lobi. Ya omoni nabenga kio na bitela benga ma pasteur. Aya ta c'est la prière pour na lobby telaka lobby défense nanga maman on ezala kaka. Moi prière et ça bien. Ah, c'est bien. Vraiment na sepeli mingi na ndenge o comprendre que à chaque fois lingo ça likam na yo o associer nzambe parce que yende mutu akoko sala biso o biso to bandai ko s'attendre kutote. Donc tango benga nga pe nazaki musika te awa nazaki et pa maman Kadi maman na Gravila yepe le kwa linga sala voyage na ye na Chine. Abenga nga pe kana bondela pona ye. To kangi misu na biso bondela. To kopesa nzambe merci wa bandaki na o ba étude oyo pe lelo azokoma na yo na suka to tiki pe défense wana na maboko na nzambe asunga ma sœur ofukami na kosambela pona yo. To bondeli nzambe. Éternel notre Dieu, nazo pesa yo merci nzambe obandaki na mwana o classe na ye pe lelo oyo oza kokoma na ye na mimekano na suka Yahweh nasengi na yo Père éternel
osunga ye nzambe na bibele na défense na ye kolo sumasiya nzambe na bomoi ekokende ye kodefendre lobi nasengi ete ekolo esumasiya yo oyo opesaka mayele yo oyo opesaka bwanya nzambe na ngai tika ete yo ndosunga ye yo mimonisama nyonso oyo ya monguna ekweya na kombo na yesu masiya puissance nyonso ya molili oyo eyaka koyiba mayele na bana na bato nzambe na ngai na bebisi yango au nom de Jésus Christ yawe sunga mwana na yo mimonisama kolo sumasiya bible elobi ete tozala mutu kasi mokila te nzambe na ngai tika ete lobi azala mutu kasi azala mokila te nyonso oyo eyaka koyiba mayele ya bana na yo na kombo na yesu masiya na telemeli yango au nom du Seigneur Jésus-Christ kolo na ngai mwana yo azala mutu kasi azala mokila te na kombo na yesu masiya yawe kumisa kombo na yo mwana na yo amona elonga na yo po akompagne ye père éternel topamboli bonzambe na yo parce que yo bongwani te Quoi? Matama? Hey! C'est bien moi! Matama! C'est moi depuis quand? C'est moi depuis quand? Ouais, et tu es en train de oser de prier sur moi? Maman, tu es qui? Papa. Maman, C'est moi, pasteur. Oui, là. Avant que je te touche. Oui, là. Hey! Maman, pasteur sur moi? Maman, avant que Ami Melanga, je te montre que je suis aposté. Moche. Dors! Vite là dehors! Maman. Elle compris pour la lobby. La compagne papa aussi. Qu'est-ce qu'il va pas faire? Pardon. Organise. Tu sais qui vient te maman langai. Maman prend une peu comme ça pour nous faire problème. Tu sais problème mais ça te maman langai. Bimanan. Moi nazabo on kia ça la acha kota tu te faut le responsable nani. Yo le responsable tu es enfant dans la mort. C'est ça pas bimaka katala. Tu tout ça ya au salon yo. Maman bimaka ha ok. Non, on est. Ne t'en fais pas. Hein? Tu vas venir. Tu vois? On a vu des postes, on a payé ma pasteur, on a compris. Papa l'a compris, t'as compté ma vie aussi. Maman, papa nayeki kaka kosambela mpona mwana papa ata yo moko eske vraiment nabela saata yo moko nini papa na age mwana moke eske aza na age akotisaka bato seke biso sikoyo moto ye akotisi bino lumoni ye nani bongo ye na age akozala camarade mama mobimba boye ata yo moko alobi ka maladi te alobi ke mosali ya nzambe maman dehors papa excuse papa excuse nzambe ayebi pourquoi tindi yo dehors maman yo zala wana kopo. Non, papa, maman, papa, ce n'est pas possible. Pourquoi? Pour quelle raison? Mouton, 17 wana papa ngai. Papa ndengai. Non, maman, Zamba yibi quoi? Mutibela. Uyoki? Quoi ta tibela mtie? Zamba yibi. Na simple pour une sorte de sema grana nani. Tinta. Kende na yo maman. Kende na yo. Vous encore une jour, tu le tournes encore ici. Organise yo tozoluka liwa na biso na kati ya lupango organise yo moto kokufa biso totala lupango ya bantu mosusu akomona yango te yo kosambela awa ya baninga ezalaka kamemi ntango luza mibali moko azalaka memi na bunzambe moko azala mosusu na ndenge moko ya mokosi sikoyo bino mibali famili ezanga mibeko papa yo mpe tozobebisa mwana te papa famili ezanga mibeko ata yo moko mwana moke bakobanza bakamarade lisala mabe luza na yango loza kudinga te basali ya nzambe batia bakolu na bango na kati ya lupango oyo luza ngai misala na bino eza komonana ya puku ebimi na pwasa ya puku ebimi na pwasa papa tele papa yebaka et puis là il y a un sang il y a papa et tout ce que David l'opéra nani pesa mbongo ya kulia nani nakubali nani David je le chasse akikuyemsa tatana yelo père akikuyemsa tatana no tatu mutombo mungu atalumulwa nani we mama
tala misala mutu eza kotambola bino banksio batiki na kati ya lupangu nde mutu eza kosalaka bino okula papa dingini nani nakusepila na bademoni mibadi moko akei mosusu atikala yo olongwa mokilo na nga mpo na nga namonaka yo oza lisusu mokilo na nga te oza na kati ya monde ya affaire longola te basinga ya kura misia papa likanga misinga ya kura misala mabe suka na yango ikubanda kumonana basali ya nzambe musali ya nzambe ye kukota ngazi andre sine ye ezalaka wapi mais non. Maxi Kosolana, il faut respecter. Franchement, la personne y a. Et là, tu as mais selon tes actes durs. Mais à dire, tu commences à déconner. Mais à dire, a fait quoi? Toi, seul, tu mets mon sang dans la chambre, tu ne vas pas na tuno ke sobina sababu ba ba yoka no magambo so na ngasha me pesa chaleur neta ni chaleur neni chaleur nani na mbo zo mona tena chaleur ça vous l'air au hôtel quittance de loyer ce nyongo na kuna combien il va ya combien na kata na mbo bwana hôtel ya mo 2 minutes tena tuno ke so tali mabena o so na hôtel ya neni so na hôtel na ko kamera yo nzambe bonza ngo uchop 2 minutes moni tena tu bonza ngo zo na ko uchop mukoni banda mukoni ko manza na yo funa na fuka kamera yo na manganda ko yo la apongi est-ce que yo la afuka na fala fuka mela yo hôtel quittance de loyer hôtel facture aide so ça va déjà ça va combien de minutes yo no la action ni kidu chekaka de tout cas ceux qui disent que la na kitu a contaminer la na yeba papa ero ngo ça na 2 minutes Maxi combien ngade photo na pembeni Maxi na yo kayo oui il y a des fois tant on demande solanga ba manière ozo solanga faut retourner. Você falou que sanga? Te fo te na action. Non, tu me sais pas la sanga. Non, tu as l'action musa. Non, tu me sais pas des vidéos ça quand même. Façon de faire le bras. Comme même manga ni kolote, oui, ni ngabe bien de mito yebani. Nga tu na question, nga o répondre à ma lembe. N'est-ce question ni? Mon oignon sur ça fait 4 mois. Des miti mbongo mwana nda kuzaka bouteille Jack. Mwana ngambela kama whisky te. Ngala mela ka whisky ti donc comme mbongo na yo comme ya Jack so se mna Jack au melo sisi na côte na kusala mbelo se machilo le olali ndako comme na valer hôtel olali ya ofele courant ya ofele ma ya ofele toko bini OK tandis que au sac fiche de paye ya tous les jours tous les mois 2300 2350 2030 mbongo c'est que wapi ça fait 4 mois à votre question on a ngolo balanga qui manque à hôtel ça veut dire quoi par là parce que oui ah mais oui pour ce temps d'accord là demi to futa ndako oui mais ko futa ndako o futa ndako ko mbate appel na mwana yaka o yebi amo bien o bakaka des le ko problème de nuit yani nyamo yani papa franchement ko banga Jack pour na mela Jack na mela la belle 5 na partage ka mais ngote ngolo baké so moni bouteille la belle 5 to bouteille Jack et comme raison na yo t'es sur la belle 5 na mela tu ko ngolo bana je l'ai la belle 5 ko bana ma bonne raison ni t'as 2 minutes 2 minutes elle a raison te yo nga bien non yo ko so to moi maman ngate moi ta to no mettre te za ba no minutes na mettre te na sumba je na sumba ko mutu minutes te na bozo ba mba mo na lo pilo o comme 5 fois ça ba reproche des sont changé té sont qu'on changé té on verra la suite o yebi nga bien o yebi nga bien na su ko yokinga on verra o te ko se mangate on sali mega et aussi na simio ko pour tu ça te na simio je te tabasser nani to yebani Maxi non moi c'est moi mutu n'importe quoi soulard il vole le bail. Je m'en fous. C'est mon niveau à moi-même.
Attends, au moins camarade Nanga Sherika, c'est mon ami d'enfance. Et nous avons vécu de grandes choses. Banda tous arabes, dans l'école primaire, secondaire, humanitaire. Donc tu na université. On a ba camarade nous sous ba reçu quand la primaire, mais on a été continuer tout aussi ça. À ça pensa camarade Nanga et aux homono. Tant on a vu ça qui rite dans un bateau, on a ko so na kelelo. Madame Nanga Fungwana. Sherika Tumba, yeah. Mon ami d'enfance. Vous comprenez? Quel moto. Okipe mingi pona yo Sherika Sherika donc mikolo na omela maite na opema tete. Oui. Lelo na monio en tout cas na sepe makasi. Le plaisir est partagé. Siko na ibite Sherika na oloba mabete chéri. Nde botambola boye na camarade na yo botanga na ye tina université bozo saba tepe bino mibale siko na ibite nde botambola boye penza mninga no sa eloko te alanda ka ona sima ndinga mabete. Est-ce que ça bien yo mo ijena ka ote hein po mikolo bo bima mingi ngana tuke to mona na sute chéri na to zo mona presque chaque jour même mikolo kana kende pas Sherika ndengena sengo pardon. So moyen kokuzala olukela pe mobali nanga musala mwa place osalaka na ta wise ba oluka na compagnie na bino essaye loko to osala na ye apona ne musala tazani na shwati musala nyonso ka n'importe quel musala oyo koko olukela ye de façon que yepe asala kapo kelanda ka okaka isa bien te na ninga mabete ya chéri que on a bien asinga pardon vraiment. Musala nyonso te ki sentinelle bébé yo nyonso osala na ye. Merci Nano. Na iloro oti oloba. Na surtout ozoloba o comprendre que naze étonné. Na habitué le loté na bi ekala. Mais ele kelinga makasi bon na habité so na expliquer on nini. Mais tu ke atikala ko ebisanga ba mambu oyo ebisinga sikoje. Na habité so na robenga que non à mon avis que yé moi bisango ezate anga duka ki yo bi malheureux avocate na ye o défendre je sais pas. Non. Na yebi que tu ça la difficulté. Oui. Tu que c'est pas ça. Bon, na habité. Mais toutefois na ko tokozo ngaka na même si j'étais to banoro le banini boy. Na oki mambolobi et toucher na makasi surtout kende bimi na monoro nao. Et nazaki na ngona mutu. Je sais tu que c'est un orgueil. Naibi nanga ya rosa za besoin le romarolo bana ngote faut yo moro deviner na ndenge nao. Naibi ça qui est une photo na yaka awa na baki na e naza na souci na oza la bien. Mais le problème est que la compagnie place nga naza ya papa na nous na zui pe na tiki ba engagement ou nga pe na ro engager moto. Donc c'est une des choses que j'en profite pour na annoncer bino nouvelle en que na zui augmentation. Na remisiko ADG dans l'entreprise. Bon. Oui, c'est ça. Directement, tant que nous avons une nomination, et j'avais pensé à Turquie. Félicitations. Merci beaucoup. Mais Nayoki Mambolobi et sa gravité. Turquie, c'est un ami. Tokota. On va voir. Et fait tout ça en est trop ces derniers temps. Donc, hier, à revoir nos nouvelles, comment Bamaramunde ni to me milango, mais au CP là aux a deux cités. Merci chérie, Kasunda est un camarade nao, Désolé, t'as battu pas au salé là yo, t'as besoin. Sunga est. Oui, bah si bah le bal au balabango, Yo te sengo zo salé là que battu. Tu que. Mais ma bakala nous sommes venus. Non, il va juste tout ça pour tout le dire au CP au CP. Non, t'as non ni. Ah non, c'est pas grave, c'est que on a vu ma secret. Yesu yo malamu mingi, yo lingi ngai mingi, yo kufela kingai. Talisinga ibomoy yemba aleluya ngai
nalingi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu. Ngai nalingi nkolo Yesu Masia. Alleluia na Yesu. Oyo Nzambe oza malamu papa. Namoni na kopesa ote Nzambe. Yahweh, je te dis merci Seigneur pour cette journée, oh Yahweh, bateli biso Nzambe na mawa. Merci pour l'œuvre de la croix, oh Père éternel. Yahweh, tu as été crucifié à la croix rien que pour ma cause Nzambe na mawa. Yango na kena ko recommander Seigneur na butu na lelo kolo. Yahweh na tiki mobali na ngana sina maboko na yo Seigneur. Ta parole déclare, recommande ton sort à l'éternel et il agira Père. Yahweh ndo zali elika na ngesika na tia elika na ngai epai na yo Nzambe. Yahweh simba motema ya mobali na ngabi pa ya zali. Nzambe simba misala na ye nyonso Nzambe na ngai. Confondre ba yini na biso nyonso o kolo na mawa. Yahweh na sili kotika ye na sene kulusu na yo Nzambe. Makila na molimo mosonto no kolo ebatela kabomo na ye Nzambe. Komisa invisible Seigneur na maboko na bangu na Yesu. Makila na molimo mosonto neza comme ceinture ya protection kat na ndako oyo Nzambe. Na bebi si puissance nyonso ya ténèbres, puissance nyonso ya sorcellerie, puissance nyonso ya envoûtement, puissance nyonso ya blocage Nzambe. Oyo koya ko luka ko mema Seigneur. Misala na biso Nzambe. O nyonso diable kenena ko bongisa pona libala na ngai. O nyonso diable kenena ko bongisa pona ndako oyo Nzambe. Nekena ko rendre nul et sans effet Seigneur. Nekena ko kata basinga nyonso ya libota Nzambe. Natindi moto na yo Seigneur na ka ennemi. Natindi moto na kena ko bebisa misala nyonso ya diable. Toute parole négative Seigneur prononcée oh Yahweh par nos parents, par nos arrière-parents Nzambe. Basinga nyonso ya libota Seigneur. Tout péché ancestraux oh Père éternel. Nekena ko kata ba nyonso ya libota, nyonso ya blocage, nyonso ya freinage. Ba maloba nyonso oyo ezaki prononcé Seigneur na monde de molili pona bo moi na ngai to pe pona bo moi mobile na Nzambe nekena ko rendre mo nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Nekena ko renverser ba hôtel nyonso Seigneur. Oya monde molili Nzambe. Oyo nyonso ko luka ko bebisa Seigneur libala oyo. Oyo nyonso ko luka ko bebisa bo moi mobile na Nzambe. Yewe na beleli moto na yo. Natindi moto na ka ennemi. Misala na bango bebisa mana kombo na Yesu Christ. Confusion ekote la bango na kombo na Yesu Christ. Nzambe na beleli moto na epela na ndako oyo. Yahweh, fais de moi une femme de prière. Fais de moi une femme de feu oh Yahweh. Papa na telemeli misala nyonso ya diable kat na bomo ya mobile na ngai. Na telemisi misala nyonso ezali ya yote Seigneur. Oh nyonso Seigneur, ezo confesser Seigneur na yote Nzambe na rendre mo nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh na beleli makila na yo. Makilo yo sopa ki ne kulusu Nzambe. Esiko zonisa ki molimo epa ya tatolo baki ke nyonso ekokisa mageza ki pona bomo ina ngai. Yahweh na kena ko déclarer elonga Seigneur kat na bomo ina ngai. Na kena ko déclarer elonga kat na bomo ya mobali na ngai. Protection na yo Seigneur. To vivre na sena makila na molimo mosonto na yo. Yahweh makila molimo mosonto na couvrir bomo ina biso butu pe moi Seigneur. Contre attaque nyonso ya diable Nzambe. Na beleli makila na yo. Na beleli protection divine na yo Seigneur. Na beleli grâce na yo Seigneur. Na beleli faveur no Seigneur likona bomo ya mobali na ngai. Misala na ekende liboso Nzambe. Pambola o nyonso maboko ne ko simba Nzambe. Ekende liboso pe pambwa manzambe. Aya bima na famille. Ko alisi na lobi naya. Naya ko masola na yo na papa. Naya una abima na famille. Atula sola senga ali. Orgazi. Est-ce que je raisonne makambo lo bana? Mais orgazi ngala okamo so na âge na de jour mo oyebi de mama mibali. Dona audace nyonso mama moi mbal moto vivra naï orgazi de son na yoki moi récit na ndongo banda ki ngoti awa de okwebisa na yo na mbala bosé combien de temps côté ngelo ngelo comme moi qui était posé aux gens na mobile au vivra naï c'est-à-dire oyebi makambo belé mais na yebisa nga bosé combien de temps orgazi mato ça 5 ans nini Maman nangaye. Orgazi. Maman. C'est là non maman. De son à 5 ans la bif mana ça calcule bien Orgazi. Là maintenant, aux en a G3.
de son abina zong en arrière c'est que yo banda makamani belle na 5e deuxième. Donc singa na banda na yo na ba ki na sana moi muki azano innocente ayebi le côté. Regarde 5 ans. De alors songa mala bina mema na yo na hôpital donc ki na nga ka soni pour docteur ayeb sanga do yo nanga to koma kande moko. Donc si yeba ebele peut-être na onga maman no na ebité. Regarde. Au décevoir à un niveau moko ma chérie ce qui est le moment où on a bêté la solo il fallait aller 5 ans en avant et moi on balana mandé courir yo après déjà qui moment où il fallait quoi sanga maman tel les moi on bal mo boiseau la ndangai na moment où yo so yebi nyonso en tout cas je suis désolée pour le moment libala ezati de on na zo zela na yo ezande o elanga diplôme na yo ya graduat 1 point 1 trait. Nokia vinangeza yo chérie, Nokia vinangeza yo chérie, Nokia vinangeza yo chérie, motema nanga zwa chérie, Nokia vinangeza yo chérie, Nokia vinangeza yo chérie. Yo mbali yango yo bozoba na yaza sérieux. Ah sérieux. Beaucoup d'années. Hein? Ah. Bon. Nazali pas habitante na biso wana. Mami Lodama. Ah. Est-ce qu'on a besoin de parler? Parce que nana musala kala mingi donc on a commencé vite fait na s'échanger et puis na ke parler. Et n'a que boulot. Ok, fais ça papa vite. Ah oui papa. Bon, tozo bunda kaka neka nzamba osunga. Donc ma camion c'est ok bien. Ah mais t'as bien. Ouais, non comme c'est bamboté. Bon maman. Ah zate. Ok. Bon, Tchouké, Yemsa Tchouké, ma solo to soleil naïe, si tout va bien, on sait, on a fait une semaine. On a fait une semaine au Tobando. D'accord. Bon, papa, on a sinon on a commandé parce que on a un musala kalamin guitare. Ok. Ça va, il n'y a pas de souci. Non, je l'appelle, non. Ah, merci. Oh, n'est-ce pas? Vous avez le roi Ngabo Igor 2 minutes. Relationné, là tu vois, fils mani sa grand garçon. De tous les temps, de temps en temps. Les tours nini? De tous les temps, de temps. Mais avec moi, on va au Kennedy. Rosim Doukidi. Na tout na fils mani c'est des fois ta fois. Aya on va au Kennedy. Mala vite dehors. Dehors, pas chez moi, baby. Maxi là, tu rêves? Ah bon? On doit rêver. Tu pars ou pas? Minute, il y a un garçon manqué, oui bien oublié. Maxime, banana, on va faire on sérieux. Nous allons négocier. Combien on va? C'est ça la raison. Mais il y a un compagnon. On dit qu'il y a un salut. Préavis, oui, et c'est ça fait 7 ou 8 mois en gros. Plus même que minutes changées. Yo comme Ndeni. Lola yo. Eh yo kani. Mwasina bala. Tombo kelinga e. Sona parachute zona obo a. Obo anga. Oni scandale zo malene. Question encore moko. Moninga Max na boyo. Mais c'est bon, on a mtakangi kwa na yeye. Ah, ngoja pesa. Kwani yenda kunyo. Ngoja rido awa kana fanya. Na nda kunini? Oya ngale ka uzomsa ngai. Na biyo mbala. Na winsa. Apesi nga 700 na
600 nakota bana nde yo lala lobela libumu munene Mais ça vous prend tout seul, vous allez vous rater, papa. Merci, attention. oyebi na o bien nakisanga osoni te bima na yo bima na yo na boyi yo nga maxi na boyi omoni mosa buro ya moneno na boyi yo bima na ndako nanga bima ete okosi oyebi nga na bandela kombala miniti nga nakoni na quartier awa na katikati église na mopanzi hotel donc nauti komela na koti église asenangola na hotel bima Mati, oh Dabana, Keba. Non, pas sur la yebisi yo. Oh maman nanga. Bon, vas-y. Bina paso de la bima. OK. Quand on se souvient de ce bata ba zo bima. Mati. Na vous dit que sur la bana na bima. Le roi ba Jean-Paul Ngambe va venir sur ma tête. Si va dire que autant la banda place mon na ma tête azali. Et ça le roi au pirater oni. Au pirater oni te mati na za capable rota. Na bité personne na valise na la ke na malembe. Ouais, na valise. Ta ma na valise. C'est ma Maxi. On va aller acheter. Bon année si là, on va le 4 avril, les premières. Bima. Olini. Ce va caler son l'excellent la fenêtre. C'est pas ça ni, c'est ça ni. La Olini, la personne ni. Malembe. Ni. On a besoin que na créer des ordres. Bima. J'ai pas envie de semer des ordres. La personne. Quand tu veux que on se sépare non? Oui. Bon, vas-y. Même à toi, Nini, c'est ça, on a papier. Je l'ai pas venir sur l'eau. Yannick. Pour ça, la séparation. Ma frère a manqué pour la Windsor. J'ai changé 10 au Lambeli, 10 au Bombelingaï. On a landé dans nos chérikas na ville parce que les collègues autour de ça, ils ont commencé à toujours côté kana ba entreprise na ba mususu. Omoni mwana nga. Conseil na bandai ko pesa yo na lobi orgueil ezana tina te. Mutu awunga na sima muninga ni mutu. Landa chérika na sima na ye okoyi kozwa. Omoni awo zubo. Somba pe li papa changer. Li papa oba pesa na kombo tontos ko échangera te ka yango yango. Ba lobi d'abord avec le nzunga kalate. On a oba pesa 20 va changer. Yo zo yeba te chérika on a zo sende ma yele nanga. Oh, mais je te dis yo regardez. Na bosani. Na 10 jours ngotika là. Yo melani. Oh melanini. Bon, j'en mis 500 mais là 3 secrets. Merci nzamba pambola oyaya. Mwana bana bazali kaboyo tapa nzambe. So nzamba pesi et puis bandi okanisa ngai il faut la kubisa ye. Merci maman. Ya yo na bomba aujourd'hui. Ngana kei. Merci nzamba pambola journée na yo. Merci. Chibola mulombai. Chibola mulombai. J'ai réuni aux sociétés et délégation ya bantu bauti Londres bayaki na ba dossier faut izonga ou agir vite iloko ya makashi na Londres et au don le relais non au don le relais c'est il y a un autre représentant à mon minute me checker avant qu'il minute depuis l'année on est avec toi depuis l'année c'est pas lui na yombeta papa na ozonga qui tard et puis qui vraiment fatigué. Il y a mon collègue qui a de rangeau par rapport à ton yaki. Non, toi tu sais pas comment nani kula musa monta na au côté 2h du matin. Bon, on est au 3e. On va pas quitter. Pona ya musa nganga 2h du matin. Ah chérie. Tango za pona nani chose. Tala. Il y a la benne sur le canal tongo. Oui, ouais, tu sais quoi? Pousse-toi. Le problème est que le bien absence là. On gazi avec 26 ans. Oui. Parce que maman, il paraît à jouer fiancé. Disons, moi je vais proposer. On est là là. On a comme on dit, c'est comme à la télévision quand j'ai dit tec, stop. Parce que le rapport, on a une personne nécessaire. Nani, ouais.
Nani, vous avez nani, mon tongo à vous. Mais il y a des confétants. Oui, dans le mouli, dans 10 sous, au lieu de là, au lieu de là. Ferme ta bouche! Oui, t'es là. Kanyama, nous sommes. Quand tu tiens là, toi. Qui? Et puis toi, tu commences à oser. Si moi je ne suis pas là à la maison, ou c'est pourquoi ça me balise à Nani? Nani? N'a pas dit si mon bal était ailleurs juste la message. Attention! Ne faites pas ça. Why na makuna nani chintani nanu na sali loko mukute pona mwana na loko na zako zela na sala pona mwana iloko ya batu ya maître chintu cha maître why déjà maître ya moko ya bike non ça va c'est comme non ngana lo bande ko mani parce que ngana yebso ko mani ah oui hein bon papa aya quel bébé si mbonga bon papa ta yo mbonga na lobi nde boye organise na ye na fait proposition ngala papa omoni diboko ya zana budingo soko ngoshito na lungi boy ta nye upanji bitu bya monta kwa kambel ne osez pas dire ça et surtout ne osez pas dire ça makwambele parce que nous avons dit que c'est qui organise que à mon moment tu assistes à maman que boyo siko atongo papa ezala bongo ce qu'on va soutenir que ce soit la dernière fois du tout que j'ai pas déjà compala et yansoka le jour que je vais entendre encore attends je monte en haut les jours que je vais attendre encore dans cette maison tu me dis on a appelé là Maloua on a dit ya mibali les jours là je vais prendre les nga na juinga na lotinga ya bonski ko lotanga ya bonski na dendi upimbwe upumbwe ndura ngao contact avec vita le contact kanyama kasenji kantu kambwa kat boko ya una banda yo te mto oluka makambo nyonso eza na kati ya ndako ngai akomiso bana kati ya ndako mpo na bota yo orgasi yo bandolonga babuzi yo bando utina ngo na balabala kuna oya nango anga nde na bando peye bakokase mponi bino bana mikolo bozala mayele te lesi nayebisa yo likambo nyonso avosala yango fo bandana koinforme mama sikoyo buzi yo bando oyelaki ngai ya libala so ya zoba no bosali ne 5 nde oyebisa papa bino ngai nde nafuta bakokase wana orgasi yo batike libala normalement biso baparent nde fo tosalela ko choix po biso tosalela choix oyo ezala malamu sikoyo likoyo bashone oyo buzo bangala bato berobokela nga soki balakisa nga nde ndenge bakobosenga so nayoki te bamatela nga likolo ya kiti yo orgasi nzambe oyeba ngai mama koya na ngai awa eza beaucoup plus po nzambe atindi ngai nazalaki na mabondeli na ndako kaka nde tosalaka bapriere wana namoni tourbillon moko ya monene liboso namoni nano mayonnaise na orgasie basimbani mpenza na ndenge ya malamu par après naye komona bandeko ya orgasie basimbi babandi kobenda mpo baya kokabola bango mutu mingi namonaki ezalaki mwa mobale papa moko ya mokolo asimbi ayo kokabola bango boye ntango azoya kokabola bango nazomona yo mpe kote oyo ozobenda oyo ya yo ke obatela beaucoup plus oyo ya yo na kobenda na wana namoni tourbillon moko ya monene ya mopepe ezokoningisa bino natunaki nzambe na ngai elingi koloba nini kolo kola ye kolakisa ngai yango aye kolobela ngai ke eza bitumba ya makasi mpona problème ya mwana oyo ya mwasi bolingi bobala wana yango wana naye koyebiso mama zala makasi na mabondeli bible ezoloba na biso na psaume 91 obandi yango na ebandeli ti okiti ata ti na ba 10 kuna
Bible est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Na sauté na verset 7 balobi na biso que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tout ça, l'assurance na nzambe wana. Et puis balobi na biso surtout que ce qui est révélé est condamné. Kolo wana pesa biso nguya. Et l'on a aussi kaka mabondeli makasi. Tout ça la okota mabondeli il y a 3 jours. Tout bondela pour un problème oyo. Nzambe oyo azaka nzambe ba veuve. Nzambe oyo azaka tata ya ba orphelin. Aotelema po akata likambo na se. Mais na moment otokani na omisu na biso, to senga moto ekite bebisa misala molili to bondeli. Éternel notre Dieu, nazo belle la moto na yo Seigneur. Oh Jésus. Maman passe au lanai. Olobi? Maman passe au lanai. Ah, sur le net, tu as yaka ba mati kuna. Yemora se présenta avant que tu vas présenter ye. Bon, tu as ndeko maman. Eh? Moi tu vas tomber à la moukou c'était. Ok, ça va? Oui, ça va pour moi, mais pour na mbanda yo, ça ne va pas. Pour moi, si je la mayonnaise, donc si je boy, famille, yo ça c'est rien. Yo bi maka ba couper pour mon pépé donc mon pépé va combien de choses on est ma colle. Mon pépé lève, mon pépé qui sert, mon pépé lève. Qui nous met dans robe ngaba. Comment c'est pas beau kilo hein? Papa c'est bon à me pousser c'est que banda pembeni. Moi ça y a dango wapi kalo wapi. C'est mec qui n'a ma belle, c'est là. Bon, tu as la place ça au kimela. Moi je suis obligé de yebi maman. Isaïe. Akena manisa kina kapana bango. Aliaka ipara bango na kosi mama. Na kosi. Eh, maman kolela te. Famille yebi yo organiser moi. Est-ce qu'on frère pour l'année? On frère pour l'année. Bon temps les bandés zongel. Mangobo. Ça c'est comme un cambo yo memi. Non quoi ça oui non mutu mabe. Quand c'est pour ça là. Pour ça là basi mi bale baza. Pour ça là zo yo lingaka na mutema na yo zo kena. Mabele. Ensuite, je vais dans la kit. Masa ya la mobali, masa mwindwe. Yo sa famille, son yo que vous avez. Ça y est, bien qu'ils aient un Kitoyo, ezaya peshanga. Mabele. Mabele yako bana. Donc attends, ça la toi ça la dehors ça. Mawa. Mutiro kwa tada na ye. Bata bebe batula kate batuli. Mosa mwindi bana. Je t'aime. Oh, si je t'aime, Mayo. nayebisaki ki sheri wana mobali ya vi na yo te oyebiki ngai napesi oyo 1000 1000 napesi oyo 1000 omela nini boye epuis naza na porte ya ngambo sa mwasi
na Thierry Bouda na Mokashi Diwaz moi pe mukolo eza pati mubenga yo bomaka moto pati kingunza edi etafe edi limbangi bango tu baye bakutelo kote eza Fabrice Ngamba ngamona otala kama kama onde kende na ngwa mbali donc ngamona olinga kutu fona kutana matondo vela lina donc je nazo rappeler papa Président Mimi. Oh. Président Mimi. Oh, ça va bien. Nenigo? Kasi yela nga voiture na avenue Courtabef na kuna virage. Ah tika na contact na Courtabef. Denis Roy. Courtabef na mbogani. Na rappelé. On va venir Allemagne te wana. Obi. On va venir Allemagne au pesa na Courtabef. Oh, ah, de France. En fait, où tu es? Tout à l'heure, na grand garçon. Et puis ça manisa. Ouais. To beta maso na Saint-Denis wana. Amona okala au côté studio, betele le solo te. Pourquoi? Eza neni ba. Nga za bien. Na za ki mom na za na pecho ba na mona ke tingona kisas, na ke tingona agence. Na ke chama pecho na zangi. Bon, tu na mona betene kayu. Oh, ça tenait kayu. En fait, oyo machine na problème. Maintenant que na lavage oza awa. Avant ce n'est qu'il n'a tika mais oh da bilo akine na ke tsona ki sasa t'inquiète ndani mutu mutazo ke kisasa bo tika agence ngala ke tsona na tsona système ya carton na KPM pas vérifier mais non ta lobi bon et ça on a pas chier nde yo toi boy quand un épisode na grand garçon c'est manisa tu na Saint-Denis wana ye mazo benga miko banda la poto banda lungwa miki kuna miasa danger ya restaurant te kuna ta 3-0 za carte. Mais si vous moutons mutuka après ouais azo ya tika la contact en fait na peta ga ça ba course bataki no pour na pe so tingela ba bon mo boki na bonga bibo ki na misu en fait humanité mon cher vraiment na carton ya 50 kg mais ça qui jusqu'au 42 ils ont 8 kg et on a qui voilà et ça là c'est chef ole katala wenza Saint-Denis ata mo vraiment ah ba peta ki lo musu wala fa la fait musu suta ni des plans oh c'est vrai plan oh anwaro maintenant bien la sanité na ngotini na kini mutu na ngai yo on espère bien contrôler ba bilo na kata sachet ata yo mutu na ngai tango zote pa petit ba petit biso tutala na ke na awa na ke lavant na lavage mo na belo ko na peso conseil elo yebo mapoto yango na ba mbali ba koma lo bakoleka ba basi yo oye to sona na yo komo sona komo tana na kata ya téléphone na mutu vraiment ça a sens ah allo bi zo singa mabe limbangi na zo rappeler edi s'il te plaît hey 2 minutes ozosinga mabe mais na facilité ka bo bimisi ko tango ba mbali ba mo ba ba basi ben oui elo yebo mamikili yango omoni mutu na ko na biso ke to atela na soki na ke lavage na sokola ngo na za la voiture za contact yo za momi na oti machine à parler ça pesi momi ça deni yo ya na tout à l'heure machine za na panne na parler na ke ba sokola ngo tout à l'heure na ke tchana nini ben ata yo mbo ngada na kutana tu me ge otala nga na poche hein ata bino moko franchement ça dérange pas oui donc voilà mère ça va ça est bien mère a parlé mère a parlé mère a parlé ça va non kitoko ya kusakana te mais en fait nabi yo ndeni na parlé kitoko wa makasi kutu pepele ya mbetolo kwa leza na fa no kuta pena mamadou aricho le kana ngana obengo na o changer numéro te kaka obenga na na obengo tout à l'heure mais ngana siko ozele kaka oui na ese Courtabef yobi o avait nini Denis Roy Courtabef fango zongo po kama nango avenue o Courtabef avec Denis Roy yo ni momine na manite non la mystique ça la skenga ça la ngala benga kayu non la série utika makambo wana basedi no le otimbulani bando ko le asedi ti zo le ka asedi mba okata ngoti sala nali bana no le asedi no le asedi ndé mais où mérite ngambula ni nakuta no feki no le asedi bando le asedi pas même un mois tu vois le ba président Mimi ngabuta sika na fina yo nini mais sala comment contrôler makambo nanga bonde to kuta no par hasard na ngai franchement sozo be manisa mpeso ke ngala za na biso tozaki tout à l'heure na Fiston Manisa grand garçon de beti solo na yo mais bisinga te ko za awa ah tukuta na nzela singa nazoleka boye na moni mais siko problème ezanini sala oyebisi na yebisi obandi ko contrôler ngala ba sac bilamba kayo bilamba sa nato na ke lavage problème ça te bon ngala benga wana numéro na lika président Mimi ouais allez sala azali
nabi yaka on a vraiment yaka to sola ta mali nzambela ngai ba biloko omoni eloko sexy nga ndiko so boyo beta kayu oleka na CD mais ikamsinga mabe tu vois nga na CD na CD ba mo comme no chômeur te mais c'est chômeur te na problème blessure oui na zo choc na sapi na compte boulot donc na za repos à 3 mois donc na consommer CD 3 mois donc mke pas médecin non nini vaccin nga congé repos médical ya mundela ko motimela biloko wana ata timbeli ouais mutanga te sozo beta te bisinga ponga za masa na moko boye l'esprit bien sozo beta te fongola nga mwa mai nawo nana masa na moko boye asa eloko na échafaudage yeko na ozoka bakoboka biso ka bana mboka soki lisolo kitoko ebisinga na branche ba mutu nga bon en fait non pour ça ko lisolo ko zo beta te mozo bombela nga na mutu na yo fongola nga panzana nde tozalaka na kati ozonda likolo te soko yoka ki on banda kala po ndolinga tokutana mais siko po ni poso bombanga sala moni na vie vie eza vie mutu ngo bano bono zo ya te to ben non azaki mo so na parler to que so na parler chez yo na parler ti na au moins siko premier na parler mère azate nga na auto perdre clé parce que clé za na kata voiture ma chérie bi mo malili au fait mystique ya eza kata voiture kata voiture mutu yango wana bazobeta mpo na nga te me mpo na bato mosusu mpo nga naza nanga sele mutu yango wabeta osande nini ngana biso eloko ebongo so bacongolais orgueil so oyebiki ozobeta te mpo bafongoli ngo ozobeta te ona fongoli yo bato mosusu babombelaka bato na bango ozo comprendre na so tozana fisto manisa siko na Saint-Denis non explique combien de fois tosoli makambo na yo alobiki ozobeta te hein mais si ça ne parce que ba Fabrice Mulele bani ba Guilhem Mulele Fabrice Mulele Guilhem Mulele Fabrice Mulele les applique ngola bango nyonso ba yebi yo yebi sanga siko maka moni papa tolo baka à part o ba yebi si wana na yebi ke lo msueza na ba yebi so mobombi yebi sanga siko do mususu eza po ba betelinga yango wana ya mutu nga moni tellement to développer oh donc likambo eza mais ba vie eza ka musique mais quand tu que on a parlé te parler ya on a autre chose tout à l'heure mais benga Maxi ya benga na tous les soirs à la ya ko benga ite ko benga parce que na za allemand yo bolisa biso allemand po na mamono sala na benga na ngoza mimi yo n'est pas bien to ya mutu nga zo pas pour na zelio betango betango te na bike na ko benga yo na numéro na lika o changer ya na biso boy na zelio betango betango te mais na comprendre le lopina que tous la famille te zo comprendre pour na mutu no na ko bombelo te na ko ndima pe jamais yo la libanda vous comprenez? Est-ce que vous Irma Kazadi ou Dallas? Irma Kazadi, ezala nani Chanel Kanku na Canada. Bango na swata kuna tu Canada, Marie Carrie na Canada ba. Na tuni, est-ce que vous Irma Kazadi sola na Maxi? Ba oui, ngom na cha on a contact. C'est lobby to so na Facebook. Aotuna nga, est-ce que yebi que président Mimi azali banda? Ba oui, na tena voyage, mais ka yeba ite libanda. Libanda ya voyage. Ya yebi que na Calman. ayebi koki Allemagne nga siko nayebi ke Maxi ati nganda nga nayebi ke Maxi ati nganda et puis nga mona bengi Maxi moso sona Maxi te makambo obeta nga ona ko comprendre ke tango susu babeti nga likolo pa Irma mais Maxi afonga ke no solution mabe bani ati nganda ozo kompa oyi pone sala mabongo bo pesa ba mo pouvoir rebelle c'est pas big ça quand on a ça big nganda fois soni po ndako neza kombo na ngamo na bimi na nganda oza nganda te na nganda te na tiki na nganda ko ayondo bimi no pale na bimi na ngapale ibele wa mbula ngati sakati mundu makambo batilo banganda yango komikitse zati za simplete hein ibuko sola fo parce que on a so no te fona lito là pardon ngola ozeli singa susu wa boni nani masila fiso masila ibuko komo sola mabe po nazana alisala awa alobi qu'il paraît ba yebi sieke ba tyenga nganda mais OK ngamo na yebi ke na tika ndako pa Max yo yebi to yebi te ngola yebi plika yebi o yebi ngote ne okosaki wa ya yebi ke ngamo na tika ndako zela pesa alisala alo pliki ngola ouais kitoko boni yo siko yende nga zawana ayebisa yo ke no yemo kabimi na pale obi ba tie pe na nganda solo ako wana saka na molimo na binoti franchement tala papa tala non je te rappelle non on a garé car ko ta gaya zo ba plan
topusana nayebi toluka solution likolo toluka solution ozali banda te tobenga 115 alors sozoka soni tobengi 115 115 kasi ngai na 115 kasi